Brazzaville, eye bana Congo eloko bulukaki yango ye eye balobi mampuya fwad nzambe ya malili yeyo aye yuko tozana problème ya congélateur ekufa ozana problème ya frigo ozana problème ya climatiseur mampuya fwad nzambe ya malili na Congo yeyo mama papa benga mampuya fwad na numéro oyo 0981 51 62 mampuya fwad nzambe ya malili na kati ya Congo ezomi na commune ya Timbalteke nalobi bien mampuya fwad nzambe ya malili na kati ya République démocratique du Congo ezomi na commune ya Timbalteke avenue Luzolano numéro 76 avenue Luzolano numéro 76 référence Dokolo Saint-Thérèse Arema Viokele Oza Mobimba wana okutani na ye moko mampuya fwad nzambe ya malili na kati ya République démocratique du Congo. Mbote Kinshasa, mbote Brazzaville, mbote bana photo et surtout mbote na ba diaspora na ebike boza tellement ebele. Ya kolanda émission na bino Fidèle News obo mesano kaka ndenge to mesani sabino ya ko memela bino ba news ba bonne information toloba kapé tozoloba chaque fois que Fidèle News ezali émission oyo to sali yango uniquement pona komemela bino pe kotalisa bino misala ya bana mboka bayebisaka biso pe bakosaka surtout mingi bana poto ke o na Kinshasa baza baparese o na Kinshasa misala eza te non eza na bana mboka oyo na mayele na bango eza na bana mboka oyo na courage na bango na souci na bango ya kino ba soutenir population congolaise bas créer ba entreprise na bango malgré bazobunda bango moko mais il faut te féliciter bango yango biso siko to fali totali na télévision ba tebele bazaka abengi artiste moko boye abengi docteur moko boye abengi mutu moko biso pe tozwa part ya kolakisa bana mboka surtout bandeko na biso baza libanda pe na oyo baza na kati ya Kinshasa na Congo na Brazzaville partout na Afrique surtout diaspora ke na RDC zape na bato oyo baza na conscience ya koyeba kotia maele na bango kotia muke ya mbongo na bango kotia nyonso na bango pour la bénéfice ya Congo. Merci beaucoup na ebike vous allez tellement ébélé na ba télévision na bino vous allez tellement ébélé na ba téléphone na bino pona kolanda émission na bino Fidèle News encore de plus na pesi bino merci kaka ndenge na ebisaka bino Fidèle News tozali wana pona kotalisa misala ya bana mboka. Merci beaucoup na ba ebanso boza kobenga biso boza ko apprécier ba émission toza kosala en tout cas toza wana pona bino nyoso tout oza pe na entreprise na yo oza na agence na yo oza na musala mo quelconque yo salaka olingi pe ke public ba yeba yango olingi pe ke population ba découvrir misala na yo olingi pe bana poto diaspora ba yeba misala ata pe soki oza na poto olingi pe ke ba lobela entreprise na yo ba lobela ba activité na yo contacter émission Fidèle News ngawa bino Serge Fidèle autrement appelé Motonzambe nakoya wana pona kolobela pe kotalisa na monde entier musala pe ba activité nyonso tout oyo yo osalaka pe ekoleka kitoko wapi. Merci beaucoup kaka ndenge boyebi ke nazalaka nga moko te nayebi ke bozomona décor to yambi lelo moko ya bana mboka
c'est pas important à présenter, vous voyez qui bien qu'il a présenté comme invité dans la tête. Bango moko va se présenter ka tolingi toyeba soki azanani. Bonjour. Oui, bonjour papa. Merci beaucoup. Bana Kinshasa, Bana Brazzaville, Poto, diaspora, partout dans le monde, na fidèle du news et fidèle du Move Télévision, chaîne YouTube na bango, baza kotala yo pe ba monio pour la première fois balingi bayeba komonani. Bienvenue Mampouya. Merci beaucoup Ndeko, bienvenue Mampouya. Boye malam na émission fidèle du news. Bana poto bazotala biso balingi bayeba Ndeko, bienvenue Mampouya azanani pe asalaka nini. Oui, merci vraiment pour notre tour. Bienvenue Mampouya. Yé aza tout simple frigoriste. Frigoriste et le binini. Mutu oyo abongisaka ba congélateur, ba climatiser, tout ce qui est froid. Oya malili. Donc ce qui boye pananga automatiquement ça au la discipline. Donc ce qui tolungito manula bien biso na bayi mboka surtout bana diaspora et bana Congo bana Kinshasa ba ebaki maître mututo ya mbeli bango eza maître Mampouya froide. Mampouya froide. Maître Mampouya froide oyebishi biso ozali moto tali makambo ya froide. Ya malili voilà. Donc tu ba maître Mampouya bana Congo bazolanda biso ba maître Mampouya oza d'abord colonie. Nga naza moto oyo ya Congo central o ba bengi biso ba Congo. Donc nga naza mu Congo oyo ya secteur Kimanti collectivité ya Mbantangungu district ya Cataract. Merci beaucoup bana Kinshasa toyoki biso surtout ndenge le maître Mampouya froide, Mampouya froide. Alobi maître Mampouya froide tozana awa. Yo moto oyo olingaka, olukaka, ongana posa frigoriste ya bien. Ozana chambre froide na yo. Ozana vivre frais na yo. Osalaka ba activité oyo ko concerner malili. Mais na ko présenter yo maître Mampouya froide. Mampouya froide yeyo. Bana Kinshasa bana Brazzaville ngawa bino Serge Fidèle dit autrement appelé Motonzambe nazwa mokano wana na émission oyo pona kotalisa bino misala ya bana mboka. N'hésitez pas atotekaka kwanga, atotekaka nguba, atotekaka maki. Benga biso tokoya ne tozada maître Mampouya froide. Tolingi toyeba bana mboka balingi bayeba maître Mampouya oyekola musala oyo wapi obanda musala ya froide wapi. Merci beaucoup oyo ngana koki koloba. Peut-être biso awa na Kinshasa to na Congo toyebi kaka centre moko oyo eformaka bato eza na eza INPP. INPP wana ya ngonde place oyo nga na bimeli. Kuna nde baformaka ba technicien ya solo et lelo nakoma mutu grâce ya centre wana. Donc si tolingi to comprendre na baimboka bana Kinshasa bana Brazzaville diaspora c'est que maître Mampouya froide azali fruit ya INPP. Il y a INPP voilà. OK, merci beaucoup. Nani et ozwaka ambition wana pia okende ko la formation na INPP. Nana pesaka yaka yo moko be ba parande bato ba imposaka yo. Non, ezala kutu ba parents kutu te mais ezala ka ami nanga moko boye. Papa na bango bana sala froid. Alors tant on a banaki ko kende kuna aprende na yaki ko envier que non ngape na sala formation wana ya froid. Donc si on comprend bien, maître Mampouya n'est pas ami. Pas ami moko boye, yende mutasala ki que non n'envier papa na bango. Tant on envier papa na bango papa bango bana sala INPP. Non, abana sala froid. Abana ke ko bongisa ba chambre froide, ba climatiser, na ba chantier, ale moko boye na banaki ko contacter na banaki ko kende. Yango eyaki ko pousser ngake non na bana sala ko ba recherche. Yango esala ke non na sala nini
nakende siko na INPP nake kosala formation wana. Voilà. Donc si nous pouvons bien comprendre na bazola na biso de que maître azwaka gouwana c'est loi de pas papa à camarade. Oui, amimo. Donc tant on l'a dit papa à camarade papa ngana ko tuka na nzela te fona kene ozongo formation. Formation voilà. Vraiment merci beaucoup Kinshasa en tout cas toujours encourager na bande kono surtout au bavani na banda. Au lieu lo baka ko moke marché te. O lo baka ko mboka misal les ati. Maître Mampuya froid yeyo akende peka ko kotala ndenge papa camarade na ye abande kosala nini kosala musala ne pesa ke posa wana guwana abanda kosala nini koyekola froid ndeko na ngai longwana qui paraissait alors c'est le monsieur ya fatiri avec ko présenter mission te ndeko longwana qui paraissait ndezotinda yo finga bakonza mboka qui paraissait des autres yo ok de kosa makamoko za malamu te créer l'emploi ça la formation merci beaucoup maître merci beaucoup to sepeli vraiment bana Kinshasa ba sepeli et début na yo vraiment esali ba ndeko mosu bien en plus et pesi déjà ndeko moko azolanda biso pour ça lisusu ya koyeba ko banda activité. Alors nani azalaki professeur na yo pinda to pe muta bande ko former na kati ya NPP to bata komuna mutu oyo a formé nga lelo pona koma grand homme ndenge naza boye par rapport ya pratique ya froid kombo na ye prof Bobo voilà yende mutu asali pena keno lelo pona yeba ndenge nini ko démarrer compresseur ndenge nini kosala frigo ndenge nini kosala congélateur ndenge nini kosala climatiseur ndenge nini ya komontango voilà ainsi que chambre froide comment circuit frigorifique nango ndenge ezala na combien d'étapes oyo permettre que non lelo babengango chambre froide pour babengango congélateur. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville, merci bana poto na que vous avez appelé na la télévision na bino, vous êtes toujours pour la émission na bino Fidèle News avec votre humble serviteur Serge Fideti autrement appelé Motondambe. Merci beaucoup tous vraiment awa na maître Mampuya froide. Mampuya malili alobi ozana posa ya ko installer leyo sprit na bureau na yo oza posa ba installer le ba congélateur oza posa so ba compresseur benga maître Mampuya froide azawana disponible azana ba matériel nyonso tout complet. Merci beaucoup maître. Yebisa biso to comprendre que na parcours na yo to comprendre papa Bobo nde muka forma yo. Est-ce que promotion na yo promotion ko ta ba dénoter ya promotion bimela na INPP ba INPP ba yebi que non ningo ba bongo on ba mamba vérité ba ona zala na bango ya liboso kombo na ye Mayamona merci voilà. To peso mbote ya mibale kombo ne Manzambi wana nde eza bato oyo tosisi na bango formation na INPP voilà. Merci beaucoup, je vous salue là où vous êtes, Mayamona et Manzambi. Vraiment, bon boulot là où vous êtes, vraiment, je vous aime bien. Balobi na musala nde tokolonga. Débrouillez-vous, ça veut dire que va faire quelque chose pour avoir paix quotidien. Merci beaucoup à tout le monde. Je crois que vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Nous sommes là pour vous servir. Et nous avons promis que Fidèle News restera toujours émission au Kolakisabino, Misala ya Banamboka. Aujourd'hui, nous sommes avec Mampuya froide. Merci beaucoup, maître Mampuya froide. Tant aussi ici formation na INPP. Et puis ça que maman qui n'est qu'au sala ou bien tant aussi formation qui n'est quelque part ou bien bandé maman maison. Oui. Tant on a ici formation na INPP na kenda qui juste na ville na Gombe ils a entreprise moko boza kuna babingo climat. Donc il a daleka spécialisé na ba climatiseur. Donc to bana ke ko monter ba climatiseur juste na ba banque bon na ba ndroa kaka o eza ya ba kondi. Donc juste tala na ba centre wana nyonso donc ba kondi na ba kondi bazala kuna. Donc mingi to bana ke ko sala ka ba climatiseur kuna. Donc nde na zabuye
naza vraiment donc spécialiste ndenge nini pour monter climatiseur et dans la modèle ndenge nini automatiquement nga naza capable ya ko monter climatiseur même fait que ça la entretien. Voilà. Maître, s'il vous plaît, yebisa ngo bato bolanda yo. Et là mutu ngana climatiseur na ye et rouya et bloqué. To pe essayer yebisa bango vous a spécialité na nini? Oui, les lopo ba benga climatiseur ils ont deux départements où ils la kuna. Premièrement, au ba bengi groupe où ils la libanda na groupe où ils la nakati. Groupe oyo ba bengi où ils la libanda ba bengi ngo condensateur. Oyo epesaka malili yango ezalaka na kati. Alors tant oza na posa ke non oya et pas mampu ya froid automatiquement fonctionnement bien exact automatiquement au bengi bienvenue mampuya na numéro kaka oyo et affiché tokobongisa ngo et ce qui est otangisa pe mai na kati benganga na numéro wana et ce qui peut moteur ezo fonctionner te automatiquement bengangai na kobongisa ngo. Voilà. Merci beaucoup maître. Si je comprends bien, vous avez spécialité vous avez la spécialisation na climatiseur. Donc et là on est venu tout ça va climatiser. Pour tout ça ça sur climatiser et ça la souté. Pas ni penda oyo remarquer ta technicien de dérange pour climatiser. Ba tout ça va climatiser va na couper ba cause appel la besoin ingénieur mo ça spécialiste mais ba zoakati. Pas ni penda. Oui, en tout cas ba pani ezali premièrement oyo esalaka na kati ya climatiseur qui est fonctionné ezana nini. Premièrement, auto bengi compresseur. Compresseur yene mutasala kanini atindika malili ezala na kati. EDD moteur compresseur ekoki ko sala nango. Mais au mona na kati kuna malili ezopesa te. Automatiquement nga étant que spécialiste na koyeba nini oyo ezosala keno ko climatiseur et ça là tout et ça là nga naza mieux placé automatiquement vous benginga na numéro 1 et de deux soit climatiseur ezo sala nango normalement mais malili ezo pesa te et donc ça normalement ça non il arrive à capé même malili ezo pesa pena bien te alors nga naza wana na yebi ndenge ni na kosala keno pour split nayo et fonctionner trop bien. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brandré. Je crois que je suis avec Mampouya Froide. Mampouya Froide est le seul et l'unique moto azu charge ya malili ya bana mboka yeyo. Onga malili ya Congo, malili ya Congo nde yeyo. En tout cas, on a climatiseur na yo, nazo bandela entreprise, société. Vous avez un climatiseur na bino. Oye fandi bopesa ngo bato bakokango te. Mampouya Froide yeyo. Je vous présente Mampouya Froide. Mampouya Froide azad spécialiste na makambo etali climatisation. Pesa Mampouya Froide confiance. En tout cas na yebi ndeko oyo akosalela bino musala ya bien. Mampouya Froide bana poto bana Kinshasa bazolanda yo. À part climatiseur. Vous avez cette spécialité là. Oui, merci, monsieur le journaliste. Et là, on a beau sanaki, pour on a la peine à climatiseur na yo, c'est premièrement nos courants et dans la malamu. Courant wana pour aider la malamu, oh nanda kunayo pour aider la naba phase oyo, tant que phase na naître. Aujourd'hui appareil de mesure na yo, appareil de mesure na yo boy. Que non ok au tester. Et puis si biso 220 volts, automatiquement, en tout cas, climatiseur na yo vraiment fonctionnement nango est vraiment normal. Et après, nga naza électricien. Pour au comme un climatiseur, donc faut au bandana na électricité. Dès que au bandana na électricité, après au côté na climatiseur. Congélateur, chambre froide, et ainsi de suite. Voilà. Merci beaucoup Kinshasa. Maître, la comprendre donc pour dire que ce qui climatiseur pour ça la bien. Donc banakini, papa, maman, pour ça la climatiseur même là. Maître Mampouya Froide à l'objet bouilli. Climatiseur peut fonctionner bien pour
courant na yo ezala 220 volts. Yo soma climatiseur na courant nini? Osoma climatiseur na ndako na courant ya niveau nini? Ya combien de volts? Ça la effort, battre la climatiseur na yo ndeko, mbongo eza pasi, ça la effort courant ezala ya 220 volts pour que vous protéger le climatiseur na yo. Merci beaucoup maître Mampouya Froide. À part climatiseur, na tuna qui me répondre ngati, vous êtes sur la spécialité ya nini? Que tout ce que la climatiseur mais leur monsieur ezali. Na sala ka congélateur. Na sala ka frigo. Ba biloko wana nyonso onga na tangi. Donc s'il s'agit que non fonctionnement ya malamu ezate automatiquement obenyinga. Kuna musala ni tokosala nga na koya ko diagnostiquer que moteur ou isa obeba tokoluka to changer moteur to du freyon to tie ou frigo ou congélateur entre les deux toke la climatisation auto ne mutuka o eza boy et que malili na yo ezopesa bien te na zawana pour ko charger freyon donc dans le chargement il y a freyon na ba pareil wana nyonso oyo nga na tangi. Voilà. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Banapoto, Brazzaville, partout dans le monde. Je crois que nous sommes encore là. Vous allez comprendre que toujours sur là, dans mon amour, Mampouya Froide, comme à Kandé, tu as vu ça, tu as des news, ils ont une émission où ils ont devoir et à Sabino, Misala et Banapoto. Voilà, l'un de notre, vraiment, Azakola Kisabiso, comment est-ce que tu as fonctionné, la banda pour la biso, la mituka na biso. Mampouya Froide, a lobby bien que à Salaka, par congélateur. Ata soki montere no bebi. Ata soki mali les opé saté. Asala kayango. Yo moto sola na biso. Na Kinshasa, na ba commune nyonso to zali. Ba escroquer yo ba compresseur. Ba yeba salelo ba souda bisuda. Mampouya Froide ye yo. Papa oya ye na solution makambo ya Froide. Ozana vive frère na yo. Est-ce que on va tembola na mulanya kosa yo soma freyo bakisa boye bakisa monter Mampouya Froide ye yo partout ko benge na Kinshasa ko koma mitukeza permanent les seul et l'unique frigoriste à la Jeep atambola nango pona ko kende ti partout ezaka Mampouya Froide benga Mampouya Froide dans la chambre froide na yo ba le yo mbongo yo moto tekaka ba ji otekaka ba opir onyokwama otekaka masanga oza na bar na yo Mampouya Froide ye yo benga ye aza na biloko nyonso tu bana poto aza na biloko nyonso tu bana Kinshasa Brazzaville Mampouya ye yo aokata Brazzaville akoya. Merci beaucoup Kinshasa. Merci beaucoup Brazzaville. Maître Olebi Sibiso Lobi. Obongisaka ba congélateur. Yebisa biso ba difficulté nini ko ekotela ka biso na ndenge ya kosala ba congélateur pe obinga ba panne. C'est là yo maître. Ba panne ya ka bengi na congélateur na lolenge nini. Oui, merci pour na mutuna ba panne o eza fréquent na ba congélateur to frigo. Premièrement nanu oyo ekozaka ngo eza nanu nini. Premièrement nanu courant ya mabe. Et dédé tango au branchement pe et ça la rappelle que non moteur et ça la nini ebeba tango oui tango au côté ici au bimisi au côté ici oh eza nini tango au branchement on a pris tango au bimisi automatiquement poser là de 5 à 10 minutes après au sanini kozongi. Merci beaucoup, excusez maman zo nanga ndako yoka ndenge maître Mampouya Froide azoloba obomaka congélateur na yo moko. Surtout bana basi bozami ka bomo mama ke musala papa ke musala ale okomi ko manye biloko ndako nda yo somba kangu alors comme ça ba vidéo ke na congélateur mabe okata na frigo mabe na TV mabe okoto bimisi désormais maître Mampouya Froide alobi boye congélateur ce que branché yango na prise tika yango mais ce que débranché yango ube kure kendaki et kure kei et songi
otika ngo te débrancher yango. C'est là dans 10 minutes ou 15 minutes, n'est-ce pas, maître? Oui, dans 10 minutes ou 15 minutes, nous brancher. C'est que, compresseur ça dit, refroidir. Et refroidir, voilà. Tozo pe sabino mayele oyo, tozo na mettre mampouya froide, azotel lisabiso. Yango ne sali olenge ya bampani et yaka mettre continuer na. Oui, merci. Quand au coaching au bimisi, wana moteur nde ekebeba. Et dédé. Et surtout, le congélateur, vraiment, le congélateur peut bien. Et ça, tout le frigo. Et ça, aucun ville, le frigo bien, et ça, mais le frigo, le congélateur, le consommateur moins cher. Il y a un circuit intérieur, interne, évaporateur, et puis ça va malili. Au monde, non. Congélateur nanga ezo sala souté. Ah, tango okutani na kawana automatiquement obenyinga na koya ko changer lo kivu mubimba. Tango na yo changer lo tokozwa to somba batio o ezala kuna na kati. To longoli to zi batio mususu to sombi to remplacer kuna. Voilà, les bapani oyo ezala pena africain na kati. Donc ceux qui te comprendre bien ba évapo ya ba congélateur mingi yango ya bapani. Voilà, ezala yango ezala na bapani. Surtout ba congélateur ya mikolo yo. Donc ezobe baka trop na niveau ya évaporateur. Yebisa bana mboka évapo ezanini ko ba ko pate baka évapo ezanini. Oui, évaporateur ezanini. Évaporateur pièce oyo ebimisaka malili ya mwana babengi évaporateur. Bongo batio oyo lobi wana ki ne faut changer na kati babenga ngoni. Oui, kasi ya mwana babengi batio wana yango to bengi évaporateur. OK, batio na ndi évaporateur. Yango évaporateur oyo pesaka malili. Oyo epesaka moto na sima wana nde condensateur. Tango congélateur moto maître excusez bato balanda biso ba comprendre. Condensateur eza oyo epesaka moto na sima. Moto na sima. Eza manyungi na manyungi. Voilà. Donc tango congélateur non ezosala eloko liboso oyo ko constater tango branchango na secteur to na prise automatiquement après 2 à 3 minutes. Iyungulu wana auto bengi condensateur fait à la moto. OK. Ozoyoka soko ko chez congélateur il faut eloko simane banda ko chauffer. Ce qui est chauffé automatiquement c'est que malili ezosala nini ezopesa ti. Donc na loi ya froid dès que malili ezali c'est que moto peut faire ça nini ezala. Oyebi mettre ngalo ko ne bando la kilanga fort bana poto bana kindi badi ko kola mabe. Na bando za su congélateur ezosala. Na ina simbi na simba noki moto na funguli na kati ya simba na malili ule bule to sko tambe sko kote o moto kote o malili o juste basala ngo ndenge nini atoka merci beaucoup maître funguli nga mémoire vraiment wala tuzaki bana mikea bana poto bana braza ezaka bongo po kibomo ezaka bongo merci beaucoup ingénieur na yebi ke tango to loba ozo balancer biso ba image. Déjà tout le monde ndenge maître azosala musala tout le monde ndenge makamozo leka na kati ya mampouya froide yaka na maison mampouya froide benga mampouya froide na numéro wana nazo bandela nazo répéter yo motoza na ba congélateur na yo yaya mbongo eza pati ma sœur mon frère obimisi $500 $300 $200 $750 ou $100 na yo osombi congélateur to pe frigo na yo oza na chambre froide na yo benga mampouya froide pesa mampouya froide de confiance a ko installer le yo ba climatiser mampouya froide excusez to bosa ni lo moko yebisa bana moka est-ce que mampouya froide pe a bongisaka ba clim ba sprit oui na bongisaka ngo esika nyonso soki osombi yango place yo oza na posa ba installer yo automatiquement na koya pona installer sprit na koya pona na installer yo appareil na yo na endroit oyo lingeli na posa oya yo bongo bandeko baza ba sprit na bango eza ba pani oui surtout bapani nde métier na ngandi yango wana ongana kenaki koyekolela. Dès que l'appareil est tombé en panne, automatiquement naza wana pona équipement na ngai na appareil na nga pona checker pona diagnostiquer nini oyo esengeli
pona appareil na yo. Toza awa na mampu ya froide, le docteur Nzambe ya Malili. Babisoko ka komba Nzamba Malili seke mampu ya froide. Merci beaucoup. Mampu ya froide mutumoka benga na limanya bisabi yepe nifo komuniza ka Nzamba Malili aussi komba onde. Ça le ndeni kombwana. Nzambe ya Malili. Mampu ya froide Nzambe ya Malili. Bon, premièrement, c'est par rapport à Moussala Nango na Salaka. En tout cas, nous choix de Moussala depuis la banda. Vraiment, nous choix. Oyo na koki ko bakisa. Ceux qui ont un problème na yo o etali malili. En tout cas, cause à la décité. Mampu ya froide Nzamba Malili. Olobake lomo ameki maji biso ba ko likolo. Bato bana ba jeep na bango ana ketch na ya na mutuka na ye wadi pe ya mutuka sala ko ya mituka papa to ba Orlando ba Orlando ana mutuka na bazo beti se mutuka yoza Malili te na surtout na moyo yo ba patron ba luka nanda ko sala bango mituka na bango Malili contre la carte ko sala ngope. Bon wana ya musala oyo métier onga na yekoli na banga ka mutuka te. Oh, mutuka za munene ezala teki ya dime ya grandeur non, en tout cas yango eza Malili na kokota vraiment na kosala musala pe okozala décité yo patron ozolanda ngai zala na confiance na nga pe nazala na confiance na yo vraiment esika oyo bamema yo keno basombisa yo bacompresseur basombisa yo bafrayon basombisa yo soki banini vraiment yaka nanga vraiment okozala décidé. Merci beaucoup patron. Yaka et pas ya mampu ya froide Nzambe ya Malili okozala décidé. Vraiment mutuka na yo déranger yo jeep na yo mampu ya froide azawana benga mampu ya froide Nzambe ya Malili na numéro na yo eza na télévision na bino s'il vous plaît n'hésitez pas oza na chambre froide na yo ozali na vive frère na yo ozali na compagnie entreprise na yo olingi ba installer yo ba sprit ba installer yo climatiseur na ba côté no surtout na niveau no surtout na nombre no surtout benga mampu ya froide Nzambe ya Malili mampu ya froide azawana pona solution ya makambo nyonso tout oyo etali Malili na kati ya République démocratique du Congo lokola mampu ya froide na moko oyo azati. Merci beaucoup ingénieur. Mampu ya froide tutoyeba est-ce que vous avez na ba service mosusu? Oui, service mosusu ezali lokola nini nazo former pe bana oyo aza na posa ke mwana na ye azosala eloko te akotinda ye mpa na ngai vraiment na koforme ye oyo etali Malili akozala décité. Excusez bana Kinshasa mampu ya froide ndenge lobelo moko nga nazalaka wana nalingaka ntango naosala émission na nga nameka koexplikaka public na nga surtout diaspora objectif ya invité na nga yango moni ntango naosala émission ntango invité alobi likambo nalingaka mpenza bato baolanda invité na nga bacomprendre eloko invité asali nini alobi eza teke invité alobi likambo moko eza importe leka bongo te mampu ya froide alobi aza pe na formation papa mama mwana na yo ya mobali est-ce que chef ça va continuer est-ce que bana basi bayekola froide lelo métier équiparation sexe te ozala mwasi to mobali etali mpe agité koyekola mosala même mpe okomi mokolo okoyeba orataki na bomwana eke osala no eloko te okoya na récupérer yo elelo mpe okomi grand moto na miso ya bato. Merci beaucoup toyoki bien ndenge mampu ya froide Nzambe ya Malili na kati ya République démocratique du Congo Brazzaville partout dans le monde pour pesa confiance vraiment beaucoup à la décider papa mama yaya ndeko na nga masi pe ya mobali mampu ya froide yeyo o komo misala eza te yo ndo lingi koyekola mosala te o komo baza koengage bato te yo ndo lingi koyeba métier te
opportunité ya ngoyo mampu ya froide aza conformé yaka ndeko na nga mobali yaka ndeko na nga ya mwasi. Les filles, je vous appelle, ne pensez plus qu'on se la boit, pourquoi c'est ça la vie, non. Et c'est aussi à cause de la métier, qu'on s'appelle que peut se valeur, ma sœur. Ne sont pas seulement femmes battantes, il y a TikTok, il y a Facebook, il y a WhatsApp, non. Surtout ma femme battante, il y a TikTok, il y a Facebook. Après, femme battante, il y a comme envoie-moi les mégas, je n'ai pas les gigas. Je peux avoir même un petit $10. Femme battante, il y a fouanti. Femme battante, il y a qu'à m'appuie à foi du yayo à la qui sont moussala. On a mignon garçon, on a le plus beau, zambongo, le plus beau zakoyeva moussala. La responsabilité, et il y a qu'à nakati, il y a domaine oyozo sala. Ndeko, ni peut sa valeur, ni peut sa tine la carte de la société. Aujourd'hui, mampu ya froide akendaki na nsima ya mutu amoni mayele ya mutu azizwi mayele ya mutu wana akomisi yango vi na ye atie mayele na ye en jeu, atie énergie, atie mbongo en jeu, atie temps na ye en jeu pour que aujourd'hui mampu ya froide akoma lelo nzambe ya Mali na kati ya République démocratique du Congo. Nazo bongo pona nini? Parfois tu dis que azolo ba trop, non, nazolo ba bongo pona encourager yo. Moto fala ka gouvernement ba c'est le côté. Est-ce que pas le gouvernement? Merci beaucoup. Merci wala dabiso. Donc pour que gouvernement et le mwana munoko na yo luka musala musala. Yango to sali émission oyo fidèle de news uniquement pona kotalisa biso ke na mboka Congo. Malgré le gouvernement, n'a pas faillite nango, n'a pas kambu nango, mais il y a des Congolais conscients, il y a des Congolaises conscientes au bazar qu'on est vrai pour l'avancement de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. On m'a souhaité aux formés la domaine ligne. What? Mais quand on peut ça va aux formés, bah on n'est nini formation exactement lié à formation pour batobaya. Pour les dans la lobby, bah on bodia bayoki. Donc baba si bazoya ba mbali pe bazoya ba mama pe baza conscient to bazoka bana bango ba kenandila malamu ba otinda bana bango ba papa pe baza conscient ba otinda bana bango pour que yo zo bango former bango siko meka ko yebisa bango ko former bango na nini pe lié à formation eza wapi modalité de formation eza nini. Ouais, merci papa journaliste. Et logo oyo lobi pena otuninga mutuna eza pena ya mutu ya makasi do base nanga pena eza ya ngwana clé nanga pena ya musala oyo eza nde wana pona ko former bana ya liboso eza nini formation nanga ezo passer boyi moi autokoti c'est-à-dire na mois de novembre non pas octobre. Na octobre le 15 novembre oyo nazo banda dia formation oyo baza na posa ba s'inscrire bobenga déjà na numéro oyo ezoko s'afficher na ban ya écran ingénieur ezoko s'afficher mais lobaka ka lisusu ko batu musaza na il faut ayoka na mungongo na misu ba mona ba numéro zo amruye lobaka. Oui, numéro nanga eza 0900 81 51 62. Voilà, numéro nanga nde ya ngwana soki boye automatiquement nga nazaka kanzambe ya malili. Donc formation nanga ezoko passer kaka sur froid. Tout oyeza sur froid donc ozala décider formation et kezala net. Bako Kinshasa Brazzaville TV za la radio te tolanda baza na posa pour formation butala misala ya maître Mampuya Froide Nzambe ya malili. Okay.
Kinshasa, merci Brazzaville, merci bana photo. Je crois que bino moko bomoni misala ya maître Mampu ya froid de Ntambe ya Malili kolobebele dambanga pasi maître. En tout cas, félicitations. Hein. Tomoni yo ozo bongisa congélateur. Oui, congélateur wana na remplaçaki moteur ebebaki nde nazwaki moteur wana na longoli yango na changer moteur mosusu donc mosala yango na banosala nde bomonaki mpe nayotia frayon donc namonaki deja na kati déjà epesi déjà c'est bon ndenge fonctionnement nango epesaka par rapport ya moteur oyo nga na changer voilà. Donc quand nous le bas dans début que non ce qui monter et tout ça là pour changer moteur frayon voilà na kuana na congélateur même bien na appareil mususu wana autotaki komona. Merci beaucoup bana Kinshasa toza awa bozolanda biso très bien donc toti kotala ndenge mettre atie monteur a souder monteur pe atie frayon bato boko za formation boya ne na lobaki numéro nanga eza 0900 81 51 62. Merci beaucoup. Toyoki Bisonio surtout numéro ya Mampu ya froid de Nzambe ya Malili balobi pesa Mampu ya froid de chance pesa Mampu ya froid de confiance aux la décité. Fidèle de news ezali émission oyo toujours tozana landaka émission oyo ko découvrir bana mboka misala na bango ko découvrir makambo ebele na émission Fidèle de news. Maître on peut si bango numéro mais adresse ya formation bazwa yo wapi papa de sa numéro na yo maman sa numéro no bana formation sur du numéro na yo Mampu ya froide eza place ni na commune na quartier ni référence eza nini. Merci pour notre adresse nanga na bandi na nous premièrement to maison nanga eza na Kimbanseke na morgue avant okoma morgue Kimbangiste donc maison nanga eza wana na commune Kimbanseke juste eza na quartier Boma. Alors yo mutu oza mutu alibanda pour rejoindre nga okosala ndenge nini outi bakomina outi Lukunga outi Funa outi Mwamba ozwi kaka Sainte-Thérèse d'Okolo. Voilà. Sainte-Thérèse d'Okolo eyebani partout. Oui, Sainte-Thérèse d'Okolo. Po otuni kaka wapi morgue oya Kimbangiste. Tango kende kaka are oyo babengi maviokele. Jise ngai nazawana en personne. Omona mutu musuke. À part na ba collaborateur nanga onga na sala kana bango. Merci beaucoup Kinshasa, merci beaucoup Brazzaville na ebi ke boza ebele bo sepeli na émission na bino ba fidèle de Kitoko fait coup. Merci beaucoup tozawana chaque jour hein na fidèle du mauvais télévision na ba téléphone na bino bo s'abonner massivement et surtout na MD Pro télévision avec mon DG Paul Ilunga mon Dipro papa Brachidi Pepe. Merci beaucoup maître Mampu ya froide alobi boye soki olingo zo Mampu ya froide aza musika te aza kaka na commune ya Kimbanseke aza na commune ya Kimbanseke na quartier Boma tout justement na Dokolo oti Lukunga oti Funa oti Mwamba yebisaka chauffeur nazokende nzili Sainte-Thérèse d'Okolo nazokende nzili Sainte-Thérèse d'Okolo ou bien ozo ba transfert na Kimbanseke tout droit soko meta na Dokolo kiti na yo soko meta na morgue ya Kimbangiste okiti na yo otuni kaka nazoluka avenue Luzolanu numéro 76. Merci beaucoup. Otuni kaka nazoluka avenue Luzolanu numéro 76. 76 okuta maison Mampu ya froide Nzambe ya Malili ezawana. Yo moto ozu numéro pour information. Benga maître Mampu ya Nzambe ya froide Nzambe ya Malili yeyo yaka aux informations. Yo pe moto ozu numéro pour na musala. Maître Mampu ya froide azane moto ba ya cherté. Oh peut-être ndenga lekina TV akocha boté. Maître Mampu ya azamuto papa social azo sur la bière, je te ça bona ye na ebi ke mamuto pesa bière. Mama yaka benga pesa Mampu ya froide
Nzambe ya malili confiance. Kinshasa, Brazzaville, eye bana Congo eloko bulukaki yango ye eye balobi Mampuya Fouad Nzambe ya malili yeyo aye yo kozana problème ya congélateur ekufa ozana problème ya frigo ozana problème ya climatiseur Mampuya Fouad Nzambe ya malili na Congo yeyo mama papa benga Mampuya Fouad na numéro oyo 0981 51 62 Mampuya Fouad Nzambe ya malili na kati ya Congo ezoni na commune ya Kimbalteke na lobi bien Mampuya Fouad Nzambe ya malili na kati ya République démocratique du Congo ezoni na commune ya Kimbalteke avenue Luzolano numéro 76 avenue Luzolano numéro 76 référence Dokolo Thérèse Arema Biokele Oza Mobimba wana okutani na ye moko Mampuya Fouad Nzambe ya malili na kati ya République démocratique du Congo.